bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, comment monsieur souhaite ça sort yo qui en obo santineti ba finga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir, il y a encore dans site nous découvrir la merveille dans la carte. Ngana kosa, beaucoup de découvrir. Site eza moko. Image ya Congo. Point. Point quoi que tu muke pour ngai. Mboka ti na mboka. Point. Ça qui to ba tout mona point pour la nini. Allez, mboka ti na mboka. Danger, Yvonne Niandabu. La métisse noire. Merci beaucoup Balandi à image ya Congo Pointi Coin. Merci Nabino et puis la confiance bozosa na biso nde tobaki tokoye la bino image ya Congo mobimba. Congo Pointi Coin biso bato tokoye la bino image wana. Ba mama, ba papa, ba yaya, bana ba osala nini image ni bazosala na Congo. Bandeko baza ebele na misala ebele après bandeko tomona ki bazosala biloko mwa ebele o to laxi bino lelo tokomisu na eloko mosusu biso nyoso toko découvrir lelo to sala la Congo to ebarate e utawapi kombo wana nani a PC yango mais lelo toza quand même esika moto cause explication claire eza nini e uti wapi et ça la kanini nyonso wana ka poto bongisa Congo et puis to pesa image ya bien na Congo nazanga mo tende na lobaka na image ya Congo to za ka na batu merci na yo Pitu et ça c'est Pitu et ça c'est cameraman responsable marié toza na ingénieur nangai ono ya basiko ingénieur est-ce que cause moi tanto solo là obimika mo mkina plateau nangai ah Yaya, boni. Bien. Nga Yvonne. Nga Dijo. Ingénieur Dijo, toko solama mke pour sala mke kabwe, liboso ya caméra to kucho déjà na bureau na yo, ozo sala musala ingénieur Dijo. Ko tuta komona ezani. Bon, eza pena batravaya. Batravaya tumba esenga fo to se la romboe. To vandi pena, to tuta, to kanga. Et ça bien. Na sanzete 42 arabien. Bon, na se ande to landa pio pour na espace yate, to landa pio ne pour nande to sa to vana penda kitoko to sala pe à l'aise. Je n'ai dit kutumba ko euti wapi. Bon, tumba eza pena babiloko oyo bakoko basalaki trop na bandundu na ba Congo et tiri kande ya biso ba jeune to sala po to longola ba penser misusu ndenge misusu boyiba misusu bosa ki kuluna so biso nde pena to kangika na makama tumbako moi to penser mabe ezati nani alakisa yo bon biloko oyo eza wuta pena bakoko na biso basala yango trop bakufi biso pe tozu intérêt minango nani kasi alakisa koko na mtalakisa ki yo koko na biso kadi mpoko azana ba Congo na bandundu te ye akufa déjà biso to tira na intérim ya musala na ye mais aussi on mbala moko ils ont que combien de temps pour y avoir ça tumba bon to vandi na etamulai to aider pe to mona to comprendre ti pe alongwe to kangi mbala moko moi to tira on ekuya bongo ezati tumba ko zamu no konini kombo wana tumba tumba ko za na Kongo elinga la kisini tumba ko na lingala fumu na Kikongo siko na lingala nde pena ezaka tumba kwa banani bakosala tumba bon équiparate ba jeune ba papa ba maman presque tout le monde moi na 12 ans kosala tumba moi na 12 ans c'est la montée pour un homme qui est mémoire dans l'écolité tumba ko za eloko sorotie faut sentir que iningisio donc na mwana mukie akuwa monte eningisa na nini bobakisa biloko mususu to bosala tumba kango te to bakisa eloko mususu te o drogue mo boete madiamba te diamba na ekombi déjà ba biloko ya ba ana biso ka tumbaku to te ba kiso to esenga to na kati so te au sentir on peut bien
Tumbako eutaka wapi? Bandundu, Bakongo. Après ça, tu es dans le haut. Eutaka poussière boye, matiti, et comment la poussière en dégaine? Eutaka ndengeni? Tu es à partir de Makassa. Makassa, oh, wana tuzomona. Makassa, sorele boye. Tu buki yango, tu kaosi yango. Après nangonde, tu tuta. Makassa yaka mubesu. Makassa eyaka moi mouillé. Tu kaosa yango pour epia moyen ya travail. Makassa ngo eutaka na nzete. Bon, Makassa nzete nango eza tumbako. Na nenga tobenga ke nzete mbila. Mais oyo bimisa mbumati. Ye abimisa likasa. Nzete mbila abimisa mbila abimisa miengi onde oyo to mona oyo. Eza bablo mbila. Bablo mbila oyo tozwa ngo to tumbiango yango to sela tumbako oyo bataka na munoko. Pe na zolo. Oyo ya pamba sans matiti ya tumbako lobi. On est to kaningango à part. To tsango pe na mezi nango. Après ça to sali ba mélange na tumbako to sangisi. Bon mususu ya zolo bo sangisa na hotel. Oyo zaka na étape nango ka ne ya munoko. Ya munoko pamba kaka. Et bisa couleur ni. Oyo. Bon, so to tumbiango il faut ebima couleur ya poussière. Couleur ya chocolat. Ya putulu. Ah, oyo nde ya kotsala munoko. Oyo nde ya munoko. Otsongo na munoko pa ni. Oyo. Banyama wa minu de temps que balolongolo minu na hôpital so ti oyo au sentir que banyama na pena batiki à l'aise. Carré dentaire. Carré dentaire. Et aussi les sangs. Parce que moi ne ba muki a joué la carré dentaire ba ko tsaye tu vois ko. Ya munoko utana zolo. Équiparaté. Oh, c'est un mix. Les années télé, moi, si moi, on va pas au latte. Il y a un mix. Ozo bela te ozo yango tsebe mabete. Il y a un équipage au belaté. Il y a un coup de son à Tchango, tu as bien toute la journée. Mais ça, c'est comme le cas de drogue. Les drogues, il a été, mais ça, moi, qui Simon, Boiseau, traité, bisous, la maman bébé, sinusite à Nakati. So bela sinusite, docteur, pas côté tinda, ok, bana, au chat, tumbak. Et big ça. Alors, tu dois traiter. Tu traites à tout. En tout cas, on a habité sur le na Makassa wana. Bo kalingi on peut le quoi ba o to bo sandene. Te o sigonde et déjà étape mususu. Étape ya o eza sorti o. Sorti o to kaninga ngote. To kausa nga e kaoki to tutiango. Ndenge o ezabo. Ndenge o ezabo to tutango. To so tuti be sili, o silikation étape mususu te. So to tuti bonde to sa ba mélange na ba kis nango pona batu baba notsa. Donc so bo tuti bo bakisarani. Après savoir que tout a ce que le monde a libuka to moni a to sana sand. Sand oyo eza justement pour permettre biso to tamiser yango. To tamizaka na ba rideau oyo ya pembe wana. To kozwango to kangi ana sani to zu tumbako oto tuti to tie likolo to bandi ko tamiser. Après savoir ko tamiser nde so to sisi ko tamiser to zu kisi oyo. To kozwa banzete oyo ko tikala awa. To tiango na sani to tie mai. Tant to tie mai na kisi oyo tumbaki e poussière oyo to zu quantité oyo to moni ke to ko salela yango to ko sala mélange wala ale mai oyo to tsaki banzete oyo na kati to passer yango so to passer mai wana yango nde to sala mélange nango to tsango le somai ndenge za poussière bo tie mai ndenge za poussière boye po to sala solution nango ba sala solution nango na mai après bo kausa te kausa to kausa sote so to sala solution na mai yango nde mutu e sala ke et comme à niveau oyo pour permettre bandeko to biso le quoi to ça lango pour permettre biso to ça lango pour au monde qui est différent pour comme boye pour to tsango mai so to tsema été ezaka toujours poussière boye il y a poussière boye ça peut ça maladie ton non il y a poussière et peut ça maladie pour ceux qui épais sa maladie même si ngande na fandi c'est que fona so malade mais tellement na so sala ngo na fandi nango c'est que peut sa maladie. Mais tumba ko belisaka mutu to yiba on a kisasa mutu no samela tumba na bloka ba koko ba jeune garçon mo baleka na ndo mona zo ba tumba ko tana zolo oh cerveau
Bon, on a pour nga eza archi faux. Eza archi faux. Tolobaki kala oui. Biloko bakoko biso nyonso to banomo na biloko bakoko mais or que to bano sala erreur. Eza ka bakoko kala to yebakango. Et mais lelo à 100% so tali ba o ba utiliser tumbaku eza sou bakoko te. Eza nde biso ba chaîne. C'est pour que tu comprendre que eza eloko oyo ezo salsa. Et ndetinga na bandi musalo depuis l'an 2000. Na bandi pe ko tsa tumbaku na l'an 2000. Avantage ni nos huit depuis banto cha tumbaku. Avantage na zui depuis na bandi ko tsa tumbaku. Na zalaki ko tungisama na tungisama ki tangu mulai na sinizeti. Solution pe ne zo makete. Mais dès que na koma ko sela tumbaku na zo kimia. Merci beaucoup Toto Longela ingénieur Mukian j'en ai yebisa biso nano mutu akoko salela tumbaku pona nini. Bon, tumbaku nakala babenga ngo biloko bakoko. Eza ndemako na lotoko na musala ki maçon. Nakala babaki ki maçon musala ba papa lotoko biloko ya bakoko. Mais natan oyo eza na babajani mingi bamela lotoko pe ba pe kombo mayamoto. Mais tumbaku ne pena eza na ba jeune nyonso ba comprendre que tumbaku eza eloko oyo tokoki ko negligera te. Po yango ne ezobikisa mingi basiniziti ba fulu eza ebele na nzela microbe ekota batu mais à travers tumbaku soko tie ekotsa à l'aise na intia oyo otsana mu pepe na pena oyo kota kiyo wana fo o dégageant otikala à l'aise. Donc tumbaku eza eloko mo boye oyo na osepela mingi o bosango te bomeka ko dege ko vurango mingi baolanda ba biloko nini makaya ba diamba mais biso biloko wana toyebi yango te toselaka tumbaku oyo. Donc mieux que nata tumbaku ke na mela diamba. Et yango pesa drogue soko tiango mo vertige mi se comme rouge diamba bakanga bango mais tumbaku to vana tongo tipoko awa muto wa déranger biso awzala te mais diamba bakangela ngo po mingi baotambola amene diamba ake ayibi amene diamba ke kuna abundi amene diamba ke kuna asali kikulune mais tumbaku etindo buzo ba wana te. Tumbaku etao à l'aise mi écoute otie au vandi pena kitoko tano pe evandi bien mais die ba diamba oyo ba jeune bomela wana buzo bande ya wana tumbaku ne kitoko. Bote ka tumbaku on va. Tumbaku tote awa baye bauta musika bayaka awa za onde izine ne zanga machine izine zanga na liboka pamba ndenge to na izine ya basikrier kuna ne abe to abe na izine ya tumbaku. Donc tumbaku biso vraiment machine na biso eza libuka na nzita libuka machine na biso ne yango wana machine ka oil libende voilà. Maman na boto maloba muke na lande place obi ke ezine ezanga machine. Voilà, ce n'est que normal tous na ezine ezanga machine c'est presque ezapeka occasion malamu na viser pe parole oyo lokola yo oye liboso na biso na ba autorité o bazolanda biso au moins lelo ke musala o tozo sala eza musala moko so totali ezobokola déjà population to libota ezo contribuer te na l'état bo futa pa ku moko te. Voilà. Ce qui te fout à pas coûter, c'est parce que premièrement, tozo ko souffrir dans nos biso moko na production. Tozo na mutu moko te o azoko aider biso. Tozo na mutu te o azako epole biso. Et lelo, ce qui ba autorité o bazali boso na biso. So ba monique, baza na capacité o ya ko produire biso, ya ko soutenir biso. Nde na moment na et toza capable so ba bi keto futa pas quoi l'état. Toko futa. Oui, c'est ça. Na mito ndeza boye ete kama partout. Et so tali poto na Afrique. Voilà, mboko biso to sala non na kati ya Congo awa, na kati ya Kinshasa non ete kama tous les 24 communes. Et so kei e kende Angola, et so te kama Chikapa so te kama. Ba kuna basala raté. Bon, basala na bango mais ezande mona ya bisote. Basala, mais ezande mona ya bisote. Soso ba pesa no machine ba pesa bino na place ali boko na mutute na eloko wana. Na place ya
ya libuka na motute ezaka machine kaka oyo ya fufu ezaka machine kaka oyo ya fufu ezaka na différence nde ya babiyungulu ya batami disons tami oyo eza na machine ya fufu oyo ezobimisa fufu eza différent na oyo ezobimisa tumbako mais machine ezaka yango moko ka machine moko wana boteka yango ndeni bon bakilo na bacarton ndenge omoni tobandi na buli oyo nde omoni yango boye eza na prime oyo ase ya mokie mpo epermettre na congolais mwana mboka nyonso azwa yango lipa te ozopesa congolais nyonso bwata moko soki tobiki topesa congolais ntango nabiki nga ebikisi nga na sinésite donc seke motu oyo mpe aza lokola nga oyo aza na sinésite ntango azwi yango aza capable ya kobika na sinésite nga mo balianga na bambongo ebele na bahôpital mpo na sinésite todepense ebele mais nazwa lobiko te mais na 100 francs so moto azwi lobiko na 100 francs eza c'est mieux eza 100 francs seulement boule on a pris des gros détails oyo au prix détail c'est pas de gros ya combien na prix de gros toza na Nicolo tobandi vers oyo eza na 4000 francs toza na sakombi oyo eza na 8000 francs linzanza oyo tomoni eza na 12000 francs linzanza kabu osaka na mbongo bata bino bofuta elo te non eza kosaka na mbongo te omoni kaka nde nafandi boye matiti bino bobuka yango kaka na nzete biloko eza biloko ya mbila kaka eza na kaka na kisasa awa mama so omoni matiti oyo ndenge eza boye eza na kati ya libuka tokoloba eza de boats oyo biso tosombi yango na valeur ya 14000 francs donc bot moko 7000 francs des bots oyo eza na kati ya libuka 14000 francs et donc c'est que po tokoma na niveau oyo c'est que totala keno na bot wana c'est que funa luka na bimisa mbongo oyo nga na sombeli wana pe biloko tosomba yango biso toza bamikati mbila te wape na njile bela banzete bebimoko biloko mbila ta ebela banzete mais biso toza mikati mbila te bato nde bamataka bakataka bango nde bakotekela égoïste c'est ça bakotekela biso en tout cas na biloko mbila ya mboka no na lopango na mboko za nzete biloko bosoma ndenge ni bakotekela biso eza bato miso kutu ye moko atumbi yango ndenge azozwa yango azobomba ekoma ebele ye moko azotumba so ekoma ebele ntango aye awa abandi kotekela biso yango sakombi oyo toosomba yango na 600 francs soki atumbi yango ye moko ekomi poussière baya otekela biso yango sakombi oyo 600 francs est-ce que pour la quantité ebele donc c'est que il faut comme déjà ils ont la quantité musu to salaka et peut-être il faut utiliser du moins 20 sakombi oyo et ça calcule ce que 600 fois 20 multiplié yango ko ya libanda bosala protection onde ni somo tasombi azosomba na Kenya aza na Londres aza na Paris azolinga somba tumbaku na kisasa kenda ndeni to tinda kango na ba agence et na agence nde ekozana facilité ya kokomisa conservation nango ezaka ndeni botiaka ngo na carton na chassé tozaka na chassé à 0,8 wapi chassé tozaka na chassé à emballage ya 0,8 o amai yango kaka nde ko botekela bana ba kilo bango kuna na poto na bato bana Luanda kana basakomi kaka ndenge topesi boye to changer la biso teke to lenga poto moni moto uti poto to changer non oza moto uti poto oza lo uti wapi eza kaka prix wana échanger na ngote donc eza la prix moko to tsengo na facilité pona mwana nyeso ya Congo pour même si ba obaza na poto pour sombo c'est que fubaza bande ko na biso ba congolais c'est pour cela que tu es prix pour faciliter moi dans le Congo quel que soit aux Awapi na Rwanda na Belgique na Paris Londres et ça qu'on a 12 000 francs. Merci beaucoup Image à Congo to comme déjà na suka mais na habité en journée aussi sana yo inconvénient ni neza na muto amela tumbako bon na tumbako pena na yebi inconvénient ya mabete ne to mona ba inconvénient o ya bato ba mela ba diamba inconvénient na ye faut battre kraka maboko na sima bato ba mela bazododo faut omone akwei na komona ye abunyango mais tumba ko eza na inconvénient mo mabete yango nde esalisa ne bato mingi ba bika à travers tumba ko basinizita makasi mingi ba bika donc na tumba ko inconvénient mabe ezate par rapport à ya bata badiamba
muta diamba inconvénient na il faut battre kraka mais tumbako inconvénient mabe ezate tumbako ka usapota tumbako soki ozoki otango fo o sentir porte pena esui après nango o sentir porte pena ekangami nango eza bakisi ebele na kati ya tumbako tumbako eya bakisi ebele na ndenge ke ba mélange auto otango wana o boyo loba wana bayiba mayele te bayiba te po oyo ada na mayele nango ayebi na ye tumbako eza eloko moko ba o ba negeja ngana okamo ba olanda kaka babiloko ba okangela bango maboko na sima tumbako eza pena eloko moko ba negeja te fo to zana bango elongo moko batika ne babiloko wana misusu. Mais est-ce que l'environnement aux océans la tumbako eza libanda bat bazoleka bozana esika moko te ya osela msala te esenga ko sala lango pai pena ya polele boye po ba poussière wana ekima mingi ba zala un peu déranger te to mona tumbako mutazomeka be tumbako na lingi ya makasi eza makasi te oza ya pete bosala ngo nini ya makasi na ya pete bon biso o pena to sala awa bon a plupart ezalaka ya bien pour makasa to zo pena oyo ekola to sali tumbako pe fo ezala pe ekola pour makasa ekuba donc tumbako pe ekuba ko netinga benana tsa tumbako te sona bimba liboso na tsa tumbako wa bino maite bon fonde o mesana kaka soki o mesana bala liboso na nte na baluka te o mesana bakenda muke okene muke tipe na o mesana na yo en tout cas to comme na suka image ya mboka ya lelo merci na pitu et ça oyo aza na caméraman responsable marié bandeko balandi ba retenir nini na nyonso tolobi bon on est faut ba comprendre tumbako soki osumbata di boule ota nzela bombo yote mais biloko wana soki osombiango en tout cas faut OK battre matin na wesea pour ba monio maboko na sima tumbako ne pena en tout cas ça va ba o bazana besoin que le monde peut-être bazana besoin numéro na yo ba ozoyo wapi biso avenue Loussens numéro 54 bis numéro ya téléphone 09 97 42 30 84 soki babengi faut ba sentir pena ke propriétaire à tumbako a solana bango kitoko bango pe ba sepela bien sûr na okala bo sentir sina téléphone au lia bango unité te kokale oyo ya makame belé ya sentiment na ya passe esangani ya passe ba ko sunga yo lingo sala izini bon bango wane faut ne ba boulé pour to travailler na système libuka tout mais moulin na soki et awa eza déjà moi avantage à pas machine o baniki la fufuana na monter na ngopena ya 14 chevrons pour eza 12 chevrons 10 chevrons mais ce que bisonné peut-être toi ne peut na besoin il y a 15 chevrons toi il y a 14 chevrons tout c'est là kitoko ça va commander belé en tout cas et ça bien ba commander où mais la ke awa en tout cas apena makamtu à l'aise vite fait ça va ici au vendre 30 minutes c'est trop aussi maman là on a merci beaucoup mais na habité là on me quelque tumba tout monde bien on peut en tout cas le temps de quoi mekata tumbako eza mto mekato ta na mto kaka tumbako oyo bebisaka mtu tumbako so tango yo kapena intie image ya Congo nde to baki ba image ya sika na kata image ya Congo ma solo ya sika ya nanga Steve Kalebasi na Paris Steve Kalebasi fondateur yo yebi madame Silabel na sepelika ndenge mo relation zongi c'est bon Victor Mukenge l'artiste polyvalent merci na président d'homme na Lille merci Sikoza merci na les grands Joko
Njoko babi toara mi balengana yonde bakolo masolo les grands Njoko pour Maréchal les grands Njoko ngana yo kaka nde bakolo masolo na pesi batunyo surtout mbote équipe mobimba ya image ya Congo kwenti kwento kangi masolo ka yango yo en tout cas tozana bande kona biso to komi vraiment na suka to tala tumba ko indie yetinde ni su pardon c'est mesana déjà intérêt ate kata ya mukeka oyo moninga mo pousser oso meki kaka ma miso etanga esimbate boliba bamanga bama miso esili na ona suka be ya madembote ah c'est bien na pesi mbote deux personnes na pesi mbote na motema nanga chez Belle na pesi mbote na motante Élysée oyo aza fournisseur ya kati ya eloko oyo bomoninga nza liboso donc eza musala eza na kati ya libote donc producteur nango mukonzi nango eza tata mosinanga donc na pesi mbote trop donc ba gros bisous na ye mais respect na bosanité molongani na ye maître Wang Constant. Merci. Voilà, merci beaucoup Maître Wang Constant, merci beaucoup na ingénieur Nenga Pesa Kibiso Tonaye, to sala interview à Lilo. Merci na bande konango basunga kinga d'office yo ebi masolo akati mambe belé. En tout cas, mobala masis en tout cas mobala masis ka ebi masolo za akati ya mambe belé putie ça merci na yo, merci na bande konyo so bazo soutenir image ya Congo. To lembate musala to pona ki yango to kolukemno image nyonso ya Congo bomo na kwenti kwa po biso nde mikolo kaka eloko asambeza te tobaki documentaire te image kaka ya Congo to komi na suka merci na bino sonde bolandi biso au revoir. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokuna na te, kokuna rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point et pas ya la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Nyandabu. Yokala Congo. Donc, ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo. Mais yé, et ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille en kati. Nga na kosa, bokota mo découvrir. Site eza moko. Image ya Congo. Point. Point kwa kutumuke pour ngai. Mboka ti na mboka. Bazo mfala kito batoto mwana kwa pour nini. Allez, mboka ti na mboka. Danger, Yvonne Nyandabu. La métisse noire.